moko tokende na mboka bilengi Olimongo sukali elengi desusa Salomo senga kitsa message Kana sengi na zambi avec les mains Ibalo ya kaka ya bakaso kutelese Mamona mazete Na bakai na ngai Natana sopi kame Mamona mazete Na kitoko na ngai Natana mwaki mase Mapicho matendele Faites comme moi, un Gaulois qui se respecte. Ayoka faire Gaulois na plateforme payant. Bonplay, Spotify, Deezer, Amazon. Nga siko na za scotch na Spotify. Na to sumba ba abonnement na ngana ko renouveler ba abonnement na ngana yoka faire. Yibisa nga yo renouveler ba abonnement no wapi. Parce que ngana wa dynastie na version gratuite, la version payant. Alors biso ba Gaulois auto se respecta ka. To za na ba carte bancaire na biso to sumbela na ngo faire. Ngana sala Orange Visa. Na sala pe Visa ya Equity Bank pour na yoka faire na plateforme digitale. Bino boka sa faire ba yoka ka été mais biso ba auto se respecter. Nous allons Kinshasa te, nous allons Nord Kivu na pays côté guerre beta bato ba kufa butolo wa moi mais nous allons Spotify Premium pour na beta faire. Bino bolo ba ono faire musique nezo beta te mais biso siko koto na bazamba koto to yoka faire kitoko. To yoka na Spotify Premium. To sombi carte na nga yango ya bank. Carte na nga IBA yango. IBA Orange. Na yoka nango faire le padre nika boromina. Moto aibi koyemba na mboka. Moto abongiseli biso musique. Moto apesi musique congolaise honneur. Moto atekaka makasi na Amazon loka faire azate. Ferregola le premier vendeur congolais na Amazon. Depuis histoire Amazon et banda, le seul africain oyo
à placer ba produit dans Amazon bazosomba ngo sur le plan international sans difficulté c'est faire oboyi faire oboyi musique africaine olingi faire olingi musique africaine osepeli na dynastie osepeli na bibliothèque ya musique congolaise faire gola aujourd'hui il y a une bibliothécaire ya musique africaine puis musique congolaise sans y musique africaine est en place c'est grâce à faire le loi révolutionner musique elle est sur rumba trap tant que quoi ba rom des amours que comme banzo ko balituka vous sentir que non il y a ba amélioration moko net au fur et à mesure banzo ko ba regarder moi banzo ko ba zazu banzo ko ba beki ils ba biloko faire à mesure na musique banzo ko OK mbangu ezali ya sentiment et c'est propagé na motema nanga sentiment na yokaki ekokaki te foregola revient on est toujours à toi faire tozana yo bafinga te biso bagolwa qui se respecte on est scotché avec Ferry matin midi soir na Spotify premium le goût d'être gaulois, le goût d'écouter Ferry Gola sur Spotify Premium. Ozoyoka musique, ozolekisa Erolingi, Sala Lokwanga, Jean-Marie Alenga, ambassadeur gaulois. Nayoka le padre, Ernyoso na lingi, na Spotify Premium, nazana bulo te Spotify Premium. Nde salaka, na brashaka pe na ordinateur, nazoyoka, le padre. Kala te no tia smart TV na bando lakisa bino na smart TV nini na beta dynastie na katia na télévision ya wifi et yango na sala bino mikolo pour faire bino ba négliger faire biso boto ba valeur faire biso bato tozana ba koto to vivre ba minéraux to qualifier ka faire gola pe minéraux à Congo matière première à Congo azana ba valeur moko bino boyebi yango te tant bon négliger faire mais ba valeur offert za nango bino boyebi yango te biso ka ba auto yebi biso ba intelo biso ka ba connaisseur la musique biso de tolanda ka faire biso de tolanda ka faire so za na carte visa te osumba oyo ka artiste no na oyo ki na version premium ko ya ko tungisa biso na commentaire te po bino boza ba champion ko finga mais boza ba capable oyo ka ba artiste na bino na version payant mais biso ko ba gaulois to ka faire na version payant to lingi makele na bino awati to lingi buzoba na bino te boutique la biso faire na biso to yoka e biso ba auto yoka na version payant pas question ba distraction na bino boza na place na musique congolaise te po bozo betaka na ba version gratuite bon play kuna ba album et salba 3 ans 5 ans ezaka na version gratuite mais dynastie 1 et ça là 3 mois ba comme ça on a version payant so boza na mbongo to ka dynastie 1 te na version payant mais si ko bino bato kwiti o ba yoka ka faire te na la sabino ba statistique tant matière ordinateur na la sabino ne faire lo to yoka ina mnane na Spotify parce que na zande scotché trop na Spotify un gaulois qui se respecte aux na carte na ye azo beta leader na ye carte ya ngwana visa carte bleue blé pour na faire sokoza gaulois te midiembika na yo kokoyamaka na biso bagaulois te po bino boyokaka ba artiste ba soi-disant bato na bino na version gratuite mais siko biso toyoka ya biso na version payant personne akimikimi bino bozongi namoni nokala esanga mpe na bana babelombo mibali kitoko balati kitoko papa kitoko elusa bendi charisme namoni lisusu ya ilusa sinon moi je l'équipe bien à l'aise l'équipe bien nayebi bino bien comme d'habitude yo bibana Jésus des nuances ndenge bayambaka bango bien mpo le padre aza moto déjà apréparera baproduit assaisonnaka yango oyo azwaka te mbolongo atisekaka na motalaka te il faut lala basaisonne yango batiaki babiloko ntango azopesa bato tout le monde d'accord en tout cas bambote nano bato ebele bamankaki biso physiquement alors mpo so na babi bamankaki biso ya okoma lokola soki ndenge bamankaki biso te mpo album ezalaki sur le terrain bato bazokonsome bapigeon voyageur bavise yango tozobeta banganga badouble to nayebisa yo donc batitre oyo eza kuna
mutu na mutu déjà ça na choix na ye o nzembo na nga o nzembo alinga ndi donc ekenda déjà ndengo wana to remixer bango pour en tout cas na consommation ya disque vente qui toko partout dans le temps pour la disque qui toko lokola biso mo petoye yango siko to bani soko manipuler on a na physique et puis na zo rappeler ba tout les seuls groupes o ebima qui bazongi mo bimba ndenge ba protect ba boko pour les stabilité et ça salaire à l'écolo très élevé et ça gaz mon pépé et ça va rebellir là contenu et ça na ba contenu et ça na ba contenu belé na bona loba on va revoir oui ba système de jeu et na loba oui ba et ça carité on va loba ça ça carité là on est assis au 4 c'est bon voilà dimanche étudiant plus au boussole il y a un moto il y a balai qui voilà intérêt général étudiant plus au boussole bon anniversaire il y a Charlie Boyo